À trop courir après l'argent, on finit par se perdre. À trop courir après l'argent, on finit par se perdre. Moi savoir ce que tu fais dans la vie. Parce que bébé, tu me fais tellement des cadeaux et puis c'est tellement coûté à un moment. Je me dis, mais waouh, il était où depuis longtemps? Je suis là. Mais est-ce que tu peux pas justement te contenir de l'amour que je te porte? Si, C'est bébé, amplement mais, suffisant. Non, mais j'aimerais juste savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir tout ça, des belles voitures, tu vois, hein. Ça pousse quand même à réfléchir, non? Ben, je travaille. Tu travailles. Et tu travailles dans quoi? Dans plusieurs choses. Par exemple? Tu sais, on dit, moins on sait, plus on est épargné. Moins tu en sais, ça va. Tu dois savoir que Patrick travaille. Et il se bat pour te rendre heureux. Quand tu es avec tes amis, tu vois la manière dont vous vous saluez là, des salutations un peu bizarres, tu vois. Si je ne t'aimais pas, j'allais avoir des arrière-pensées, c'est que tu comprends clairement aussi. Je comprends. Et là, tu as compris. Parce que ça cache quelque chose, votre salutation. Évidemment. Ça cache un mystère. Un mystère. Quelque chose que tu ne peux pas me dire. Quelque chose que je ne peux pas savoir. Mais puisque tu as déjà compris, tu veux que je te dise quoi? Tu as déjà tout compris? Tu veux faire un dessin? Que je te fasse un dessin? Non mais attends bébé, parce que... Attends. Je suis ce que tu penses. Non bébé, arrête de blaguer s'il te plaît. Parce qu'on ne peut pas les dire comme ça sérieusement. J'ai l'air de blaguer. blaguer? Même si tu étais... J'ai l'air de quelqu'un qui blague? Tu voulais savoir, et bien tu sais maintenant. Tu voulais savoir, n'est-ce pas? Et maintenant tu sais ce que je suis. Tu sais ce que je fais. Tu sais que ma vie est un mystère. Et tout de moi est un mystère. Et après? Non mais là en tout cas, je suis désolée. Moi, je n'ai jamais voulu, je t'ai jamais permis de m'embarquer dans tout ça, tu vois. Je suis vraiment désolée parce que je peux pas y rester, ok? Stéphie. Je peux pas. Stéphie. Rien, juste que je ne veux pas. Moi, je ne peux pas. Je t'ai jamais permis de m'embarquer dedans. Tu n'as rien à vouloir. Tu es dedans. Tu imagines que tout ce cadeau que je te fais, c'est du bénévolat doublé d'apostolat? Hein? Cet argent que je te donne. Et nous avons partagé l'intimité. Je vais tout rembourser, tu vois, tout ce que tu m'as donné. Je t'en prie, je vais tout rembourser. Je n'ai jamais voulu m'embarquer dans ça, ok? Écoute-moi, écoute. Non. Stéphie, non. Si tu veux rembourser mon argent, ce sont les mêmes billets, de la même nature, que j'aimerais avoir. Au cas contraire, tu n'as rien à me rembourser. Non, mais... Écoute, si tu oses tenter quelque chose ou fuir, je te retrouverai. Mais je peux bien... Mais c'est pour ça que je dis qu'il fallait appeler l'oncle, parce qu'il doit donner la liste. Je pourrais le faire. Il n'a que 3 jours, Kenny. Kenny, Il n'a que 3 jours. tu l'aimes? Tu l'aimes? Oui, tu l'aimes. Mais c'est Elle ça. est capricieuse, juste. Il y a quoi? Moi, j'irai voir. Ça, c'est pour le... Le veste. C'est pour le côté paternel ou maternel. Ah, donc il faut donner de... Oui, normalement, on donne pour papa. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour maman. Je le fais parce que c'est je pour t'aime. papa. Maman, c'est le côté de leur maman. Non, mais ça, c'est Moi, je suis du côté de papa. Ouais, ça, Hein? c'est maman. Non, ça, c'est Bon. papa. Bref, mais je vais tellement de courses. Je préfère qu'elle puisse faire ses bagages. C'est mieux. Vous partez aujourd'hui? Bah, tu peux rester avec moi à l'hôtel, non? Donc là, je suis mariée. Mais tu es marié, Kenny. Yaya, Je comprends tu attends pas. quoi? Qu'on puisse faire quoi? Tu es marié. Tu es déjà marié. Parce que là, il a donné. Tout ce qui reste, là, on le fera après. Toi, tu Mais, acceptes. papa, maintenant, là-bas, vous allez faire le mariage civil. Parce qu'il faut faire le mariage Ça civil. dépendra d'elle. Non, Kenny, il faut faire le mariage civil. C'est Civil, ça qui te hein. donne le droit auprès de ton mari. Parce que si tu ne veux Mais pas marier maman civilement... Egeti, Ça, elle c'est n'est pas au ça, courant. c'est déjà le coutumier. Tout est réglé ici, tout est fermé. C'est la soeur qui marie ou c'est le parent qui marie?
Bon, Tu parles qui de marie? qui? Non, arrêtez ça, arrêtez. Bon, Tu parles qui de marie? qui? Non, arrêtez ça, arrêtez. Bref, papa, Arrêtez. moi je dois vous prendre congé. Va Oui. faire tes valises. Va On chercher. peut, je viendrai demain. Oh, demain? Tu es déjà Kelly, marié. va chercher tes valises. C'est papa qui Il peut parle. précipiter son départ et puis après... C'est papa qui parle. Va chercher. Va. Mais papa, j'ai... Toi seulement, tu viens. C'est papa Allez. ou c'est papa JR? Papa. Voilà. Allez, pas. Vas-y. Papa. Vas-y. Bon. Vous ne serez pas déçu. J'ai Conseil, très là. bien éduqué cette fille. Et Elle invite-moi. va gérer toutes mes entreprises. Ah, vous avez des entreprises? J'en ai plusieurs, dans Papa, plusieurs voilà domaines. pourquoi il faut faire le mariage civil, hein, papa? Donc, Il oui, faut oui. faire le mariage civil Pour protéger ta femme. pour protéger ta femme et pour faire à ce qu'elle puisse aussi avoir droit à ton Est-ce que vous pouvez maintenant approuver réellement qu'elle m'appartient maintenant? Mais pas avec vous là. Non, avec Ça, votre c'est accord, valide. elle m'appartient maintenant. Oui, oui. Oui, vous avez déjà donné Oui. la dot, vous avez tout donné. Ça, c'est pour... J'ai même mélangé. Oh. Bon, je verrai comment enlever pour... À boire tout D'accord. d'abord. Tu vas boire. Euh, Mais il Papa. avait C'est donné pour à la la femme. famille Papa. de leur maman, chérie, s'il te plaît. Là, désolé. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour essayer un peu de parler sur cette affaire Makambo Oyo. Ezali Kolekana, un film, un abisso inconnu. La grande famille, j'espère que vous pouvez voir mes yeux. Vous voyez mes yeux. Donc, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Je pleurais, je me suis dit que Dieu puisse donner à cette dame, Belleville Conde, la patronne, à passer les sous beaucoup plus d'inspiration, vous voyez. Donc, nous devons dire non à la violence faite à la femme. Film oyo emeka un peu ko fongo la ba mémoire ya batu ya ba parents ebele ya batu ebele e fongo la penza ba mémoire ya batu pona ko luka ko yeba ko comprendre la vie, comment est-ce que vie ya batu ezali ko kende. Tomoni papa na biso vini ndenge azo maltraité mwasi na ye. Au jour d'aujourd'hui, la famille, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de couples. Oyo, bazo vanda kaka tika na fanda. Tika na vanda pona bana. Soki na bomi li bala o lelo na tindi batu ba mama bala ti. Je donne des exemples. Parce qu'avec nous, les Congolais, nous avons la compréhension. Mon de fois, il y aura des gens qui viendront m'insulter ici pour me dire que non, on a incité batu na divorce. Nous savons que divorce eza mabe biblia o ngana tanga katongo midi pourquoi et pekisi divorce parce que divorce ezaka na ba inconvénient moko ya mabe mais na lobi boye libala soki ezo simba te eloko elekitika na vie ezate eloko oyo elekitika na vie ezate moi so koma punch of box mobile comment ko boxer le quoi ko s'entraîner na kati ya salle gymnastique et puis toi tu es là parce que ozolo ba que non je ne peux pas divorcer, je peux pas arrêter avec cette relation toxique si je peux bien le dire. La famille film o était abisso film o inconnu était abisso penda. Je dis merci, je dis un grand bonjour, je dis bonjour à tous les familiers et familioises en tout cas. Excusez-moi parce que na kota ki mbama na ben na pese ben na tambo tete. Ceux zambano ali bosso koti na chaîne o s'abonner o aimer o commenter o partager. Surtout que na famille maman ni na Lubumbashi na papa na biso JR. Il y a beaucoup de familles oyo bandeko batikela bango bana. Mais bah comme ça bana wana loko marchandise na bango bana wana peut-être dans leurs yeux bazaki et l'autre côté mais tant moi na yena moi opportunité moko boye ba luka ba yebate qu'est-ce qui est derrière ba makambo moi na yena yango mbala moko bazo push moi na tala ndenge ba kabi mwana. Et puis avec les dires de Adazolo bango biabi a komi yanga. Donc boteki mwana. Nous savons que procédure ezali pour le mariage, la grande famille. Il y a toute une procédure à faire.
Ka po boza na posa mbongo bokabi mwana akei. Place mwana wana zokende lelo oyo. Ma conséquence nango eoya lobi. Et ce qui m'a fait beaucoup plus passer na motema, eza komona lipasa ya Getty. Lipasa ya Getty ya Kenny. Baombali baba mapasa. Lipasa zolo banande kona lobi façon makambo ezokendele, je ne sens pas. Mais ndeko ne tellement lelo o to koma toujours komona makambo nyonso tout na façade moko boye muta koko ya lobi no pelika moko ya bien mais yo tellement oza na rancune toza na rancœur ozomona kaka non oyo alingi ngana epani te oyo alingi ngana avancer te yanga zolo babo or que mutu azomona oyo peut-être ozomona te ne mutu malamu ye wana okoki kozala na ye oyo azo loba na yo vérité. Mariage à Tezalaka, mariage à Ndeni ekoza beaucoup te na mutu 3 jours après aya balio. Oui, peut-être ekoza 1%, hein. Ba 1% ya babakamba bongo existaka. Mais na suka nango ezalaka ke ezalaki elo moko boye ya mabe. Soki ya malamu ezala bakuta na 3 jours ba pesi mbongo makambo nyonso ekoza la 0,015%. Oui. Donc, film oh ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Sona notali angote. Kende na lomba on a Bellevue télévision. Banda film oh ne bandeli. Oh comprendre comment est-ce que via lelo oyo, les gens veulent beaucoup plus apparaître. Les gens veulent donner l'impression de oyo bazana yangote. Les gens veulent que balobela bango na makambu oyo. Et ça peut-être na ba bêtise na kati. Tomoni te gane ba pakati mbangu. Mais olinga ki bomengo, pourquoi fuir encore? Il faut assumer. Il faut assumer. Et hier, tonton Patrick m'a vraiment fait plaisir à Abi. Oyebi siko makambu nyosoto. Okanti ba cadeau nyosoto zozwa. Eza ya ofele. Liko na ngoto saindeni. Siko na minute wana oza lisusu na likambo osala te pourquoi parce que tu es dedans malgré esa volonté na yo te. Oui, c'est ce que je veux dire. Malgré esa volonté na yo te mais tu es dedans pourquoi parce que ba gift obandaki kozwa ba mbongo ozozwa nyonso ba osalelo et puis likolo nango si boleka ki na rapport sexuel o ezalaka union et rassemblera batu mibale et sangisi ba esprit. La famille, nous devons être sages, hein? Nous devons être sages, s'il vous plaît. Bellevue qu'on dit ba film l'air à ça ba film tant à ça ma inspiration ba film je me dis toujours que non cette dame a vraiment inspirée par Dieu parce que vous allez voir que tout ce qu'elle nous présente ce hôtel on a vie réelle tout na vie courante la vie courante vous courante bon c'est là bon on que ce sont le fait et ça ba makambo oyo ezako salama na monde na biso ya lelo oyo. Merci beaucoup na ba collaborateurs nyonso ya Belinda Kandi. Bato bazoko accompagner na œuvre oyo. Pour mutu nyonso tout temps ba PC rôle, aye ba ke rôle nango ba pesi ngo fona beta ngo boy fona fiakola yango. Fona kende nango kindingu. Oui. En tout cas un grand merci à vous tous. À vous tous sans exception. Sans exception maman nya osala ngopena kitoko nde ba mama oya ba mama leki batata mwasi mitema mabe wana bazalaka nde mama nya zoki enango mutu nyonso tout temps ba opesi rôle et on a ebisa biso Bellevue soka zo tchao na rôle te c'est pas dit que non atie o mupandi azongisi boye asali boye non Bellevue atalaka bi na rôle ya politesse so na tie maria aus betango kitoko na rôle ya maso na tiete gras au salango kitoko na rôle o ya ba mama o bazalaka na mitema munene so na tie mama étoile so na tie mama top so na tie boy mututel et au sala boy c'est ça la force
C'est ça, c'est ce qui fait la force de Bellevue qu'on dit. C'est pourquoi vous allez voir que même Moutou a joué pas Bellevue, mais ce moment il a joué place Moussoussou. A pesa penda o a pesa kapa bela te. Pourquoi? Parce que Bellevue a yeba neni ni ko cadrer, to neni ya ko placer Moutou na place na ye. Na bien bien. Merci beaucoup la grande famille. Non ben to bando yo lobela pour na film o to lobela ngo penza parce que ezaki to makasi. Nzamba pambola bino na temps mingi na bakina ya na pesa moi on a bimisa o zakati na ngapo na banque te. Et je nous signale que bientôt Bellevue TV Bellevue Award bientôt en tout cas affiche zawana pour contacter numéro wana muto nyoso to lingi a participer oza bienvenue nzambe nanga apambola bino tokutani na mikolo mizali koya soki Yesu Kristu azongite. Merci, merci. Bisous. Bye. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Bellevue Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pour na ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 a l'obité que ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bellard Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepeli si bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainant ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, ce que l'on a contribué na événement oyo ezo salama bientôt awawa. En tout cas, vous êtes bienvenue. Numéro ezaliwana ba détail nyonso ezana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe to couper ça yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumba te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non essayer na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois, pe place vidéo comme la yo santé ezayo bien te, ozana problème ya AVC, hémorroïdes ezotumbisa yo, nsoto pasi makolo pasi, ozokoka ko skene même salate, ozana problème ya diabète. Contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Ozana problème oyo basuki ezokata na ozana problème ya peau ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo
hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela Kina sala mignonne bongolia mo zero lo bezala kina 10 52 bongolia mona 1
yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te